Charme na ye proteja kanga lokola lichombe na couveuse okomisinga lokola rescapa naufrage Titanic kolina na ya diama Gisele Umba nana lobe yo mon amour télé fortifié de mon corps en cas de rechute alingaka na bondelaka elokola bébé ya moi ekila monena pesaki ngangumi ya suwa ye te o paske nzoto na ye petepete lokola na malemba kolina na ya diama Gisele Umba nana trouble yo mon amour. Merci Gisele Umba diama noir Bolingo boyokani pour toutes les vanités de vanités. Toi qui otika yango, toi qui okuta yango, toko tika yango pe toko kende. Mama diama noir. Kitoko yanzo toko ye longi eza rien kasi awa mutema. To mongisa mutema. Pouvez pas tokenda to yebiti. Hein maman, je vous aime beaucoup. Na imbela tamuke. Yemela nzembo lingiti biso to yo kaka. Nzembo yemela kati boyeza kitoko mena ebiti très. Non, nzembo na imbaki ya wemba. Ah, yemba siko ya yo. Ni wananga sama bokole la boye ala mukatse na mpongi mama ege ubomeninga tamo na komi mwana mawa natikalise na keva akolisi lelo yo bolekisi yere mawa kosoki nazalaki moloki ye nena tona bomengo salisaka fami nanga tango ya pasi na bima ye. Bonsoir Stine. Bonsoir Gisèle. En tout cas, tokuta no suna matanga plus. Batu dia ba lelo na diamant no babi to silisa kite, to silisa ki masolo te mais. Ngape na lela ya mabe. Ya solo. Lelo tozo lela na bino bana viva la muzika. Eloko nini oyo otikali nango ya malamu ya ndeko no wa uti kokufa ya na yo wako. Ah natikali eloko malamu koyemba kitoko. Ba charme bien et puis discipliné, respect tout ça. Yazaïb na intégré quoi donc Azaï congolais mais comme français na makanisi. Babi senga babi na émission na babi Stino diamant so ebiseka Stino beta boy ayembiango so bika yemba boy tokanye na matanga Stino sa elo mwa muki ya yemba. Ah na oyemba na kati kuna bo filmer na kati. Ah moni ke mungonga ngo azora ngo kaka tonga to tiango bon to tuno pena na miss na bon po babi ayemba so lo bika sala ngo mona sali. Ngo etaningo banduku e ngaise kolala ndoto epusi molai mingi e. Un bon rêve mimi ngaina la mukampongi esili miso Nathalie Fotono na tunimpelo belangaite epesinga folie d'amour mpoya bolingo Ready Elma. Monica préparé que Stino en tout cas photo bandelo quoi pour ba ozelango ba ozela suite ya émission na nazakutu impatient nango kutu parce que bato batala rayo mingi donc basepeli singa na ba commentaire na bango en tout cas singa ezalaka te musu ba finga ka bango mais yo ata mutu mo ba fingi yo tenga bi ah bon ezalaka bongo ngabi ah donc c'est bien donc naza mutu malamu yango ba finga te na sepeli mingi vraiment en tout cas to continuer base de la suite Gisele Umba TV témoignage va moi je m'appelle José Badjoko. Pemba. Ah, José Badjoko, témoignage na yo kasi otikali nango. Fanfa de Molokai, maestro, c'est mon frère. C'est mon frère. Bon, et ça émotion pour Nangaï. Parce que dernier jour, de cela il y a un téléphone, on s'appelait tout le temps. Secret naïe, il me disait tout ça. Début à maladie naïe. Jusqu'à jour à Souka, c'était les 4. Les 4 juin, les 4 juin. Abinanga Djoko, donc il y a une salle à diarrhée. Il y a un potage, il y a 19h, il y a un hôpital, dans la maison de rééducation.
bayelinga potage ngabi no kolia potage te ekolekisa yo liso libumu tika yango kaka wana yebisa kaka bapetite wana ya opite batika yango okolia yango meme après ele mosusu nzala nde abi bon nakorappele ona mpe mamuke mais korappele ngai ekomi comprendre mon émotion. Non, désolé, tu es que ça passe, mais bazolanda quand même yo capo. C'est mon frère. On a besoin de konangai. Bakamuna ya ndako, ba dispute a robenga ngai. Il faut na consoler. Couple à batoi, même moi si na ko ka supporter ko tala été Adel Manoka. Abenga ngai. Il faut y aller tout. C'était comment? Adel Manoka courage parce que ça m'a cambo sur abattu. Courage mukara me mama bana. Donc je salue ata azana courage ya koyoka ngai te. Ya rotala ngo un jour makasi. Et ça douleur. Diamano activé ça suivi na monde. Voilà, Nzombo Faustino, d'accord. Donc Master Azala qui bien. Il avait des problèmes de genoux. Oh, histoire vraie. Azalaki n'a problème, il y a genoux, Namusala. Parce qu'il travaillait à l'université de Nanterre, grand cuisinier. Vous comprenez? Ayokoma n'a problème, il y a genoux. Bah, opérer les genoux, bah, série, il y a une grève. Opération. Non, va confirmer. Et ça, je vais confirmer. Et ben dit genou opéré, bâti et protège. Ah ouais. Bâti 14 épingles. Attendez-les en WhatsApp. Ah bien, bon. Et l'équipe bien. Donc ce que tu l'as dit bien, c'est qu'il y a vraiment une maladie. Non. Et ça qui genou, et banda qui genou, et kokoma AVC. Moi, si naïe à Outaïkin, Kokunda frère. Bonjour. Bonjour Dédé Mayo. Bonjour maman. Tokuti bino na circonstance tokuti bino Nzombo Faustino. Tomonio tozole na bana viva. Témoignage nini oyo tikali. Témoignage nanga jali po biso tanto ya poto biso to yamba bango. To yamba ba ready. To yamba tout le monde on attend ba yakala voko yakawana biso to yamba bango. Bana poto ya bana mike. Les wana to yakana ba 24 ans, ba 25 ans to yamba bango. Yango souvenir yango là. Mais tu es depuis Bakin, mais tant que awa, de Bakom la famille Nabiso. Donc à mission de continuer à Kara, Kilelo. Donc tu es au Tikabiso. Et bon, Dédé, yo tika na témoignage. Nga témoignage nanga kitoko yali d'abord nga na zamo na vivre la musique atoko na vivre la musique oyebi donc wana baza ba ve na biso oyo to landaki lokolo na bango quoi to yepe poto to kota na sentiment la bango donc voilà quoi donc aza ve moko yanga ya bien en plus na yaki pena fanatique ya mongongo na ayemba kitoko. Bonjour Milo. Bonjour. Bana viva la musique to batos balingara viva bazolanda yo. Témoignage nini otika na moni o pemene Nzombo Faustino ya nini otika na viva. Bon pona o bandana na liboso ya liboso. Na bandal, mona bandal. Na nenga Nzambe waza pive na nga pena osaka na kote ya Nzombo. Na bakina yo ka Nzombo Faustino. Vous comprenez? Donc nga na epoto ça fait 22 ans mais bon ba ya kala ba koma na ba kalambai. Donc c'est-à-dire naza pena jeune oyo ba vie ba pesa ngenge petit kende wa grand job. Mais mingi bomonaka bangote. O nyos boyoka bomona na bangote. Mona jamala motika ni nango. Siko ya viva la musique etake na yema mwa viva. Viva pe bandoko ya répéter pe on a beta pe ba concert pe na bandal. Ba vie pe bandal ebele ba kota maramondo c'est-à-dire ça international. Na ndeka ke vie beaucoup na fafa pe na to no sepani makasi ba blo na kala no beta ka na vis-à-vis donc na tika na ngoti lelo na kola nango. Yango senga pe na beta pesa ba ya mamoto boye. Ndenga fololo yango wana pe na Madin Japan donc ya solo. Nzombo Faustino poto suki ça merci papa. Nzombo Faustino poto suki sana yo lelo bana badlandi ya diamant noir idino image pe bazolanda yo bato basaka le fond. Oyebisa bangoni. Elo la rolo baka boye. Omo longo na zana petit frère na ngai
ba petit mo bala taka bien mais bazali très poli ba ko bato musu te donc bayaka bazo marquer bato ba respect po biso to lata na mboko donc po moni mingi ba mona ba kino na njombo fosino aka moko aka na kina ya kotoyo mingi ba koma fosino ko banjombo fosino mais na kana ba petit na ndenge ba lata ka to tikela bango mouvement lata ba continuer à ligne on est bien mais là na osenga kaka fo bazala ka respect na biso ba vie botosi zala kaka botosi zala rumela so botosi ate ezama mingi bona bakisa pona mowei na yebaka ina no ate na yeba depuis boma na yeko yebe na kin tant so to comme na poto ba yeto ya mi bango yango aki mona malamu aki te respect yango donc sengi ke ve photos zala kaka na journal lelo photo ke tiketi place oyo ba ke o tikelelo. Donc, ton bande, tu continues. Tu continues à comprendre. Il y a des bandes qui vivent. Donc, quartier latin. Bandi quartier latin, parce qu'il y a Paris, il fallait pas le moyen pour survivre. Dans des quartiers de bandes qui. Parce que les musiciens, nous sommes tous à Paris, alors on sait les athées, il fallait pas le solution. Donc, il y a des Gopa, Kofi, il y a une solution pour mettre un concert. Donc, cette organisation, le président Kofi, vice-président Cartouche, Fatah chef d'orchestre, donc l'organisation est bonne. Donc, il fallait en verve, mais en poto. Donc, il y a un salle pour nous qui a un concert qu'on fait bêta, mais il faut accompagner les gens. C'est un bon garçon, et là on a se plané pour avoir une qualité pour les musiciens. Donc, Azaki, Sengate. Nabi na vanda a ko senga le côté donc ce qu'on s'en kabelier alors comme si ta coach a quelque chemise na yote yete ya zakir azoro la kufia ko mutu malamu non banda la zalaki na zo par exemple la sumaki première voiture na sumaki R5 première voiture na sumaki R5 na mon concert na mone comment azaki précédé momso mona ba musu ba ko la mbongo mais ya ko la mbongo te en tout cas tu sais pas na témoignage tolinga kato yeba lelo tomoni na bana FIFA muta kufa kazaki na nipona donc pour azako akila pour la jana nous bonsoir pour yo muto akufa ki azan de kona ngai famille na ngai biso bana viva la musique tout le monde tozaka moko et papa la sa biso donc na yebi fafa na FIFA kana yebi atre depuis ça ah oui ya ça kufila onte a oloba ba redi wana ba vino papa ba eza à partir vis-à-vis mami le sia na Paris ba tous balobela yo balobela mami le sia ozali pena nani na ba congolais po balobela ko trop to ko pa déjà tu as passé à mamie les épelés hein c'est du respect mais est-ce que ça agi à mamie mais ils ont des respect discipline vous comprenez mamie aussi a ça muta désordre te arrive désordre quand on arrive jeune va 20 va 20 je vais à bana mike ah voilà sur le qui là ça va mais la colline est bien la salle na l'équipe tout si que mamie posé alors le sur la terre à Masaka c'est pas oui conseil ni no pesa bato ba so lo yenge lelo ba so so finale et foutate déjà respect et on va ça à la serra ba mo ai na pas personne la terre ba ça derrière na ba ko teli ba ko ba bazo hein on peut pas pour on a passé parce que ba ça idée o ya kala les abe ba na biso OK de côté la bonne ba opti ba pas la boîte sur le conseil mais là on a un problème pamba merci ni ouais la vie est ni bonza mais tu t'as collé la la mayo na ye
Bonjour Chikito. Bonjour Maman Nangai. En tout cas, lelo na circonstance autozuyo nango vraiment koloba likambu ya ndeko no akufi. Na bato bazolanda yo relation na binezaki. Na koloba vraiment bonsoir na bato tout bazolanda biso. Et là passé. Il y a pas si mingi parce que Fafa de Molokai adana nous Kolutulanga, il y a quartier. Bon, biso to vana matonge. Hier vana na Kimbangu. L'era longoka Kimbangu pa ya ko katisa akende répétition à vivre na vis-à-vis. Tout aux alana et tamso to longwa et longo na yeti vis-à-vis. Donc ezaka pas si mingi que non ko perdre mutu la Fafa. Il y a pas si mingi na sola ki na ye il y a 4 semaines. 4 semaines to solo na ye a expliqué ngati a expliqué un peu la maladie et bomie. Et puis voilà mais mon âge n'est kitoko ya Yaye Oyoti Kalina. Yazali Nakolo dernière choraliste au Baba Benga Indou Sankara. Bazalaka Yogo Emenea Petit Debaba Naye son abo sanité. Donc tout il y a Indou Sankara, il y a papa Wemba grand généraux, il y a papa Wemba Kenda, dernier généraux etikala qui est. Adam Moutou ala ozala sympa, ala ozala gentil, aso na raté, azana ba problème na batute. Azape Moutou ba polémique té. Parce que le azate on le dans ba problème na batute. Non, depuis kala. Non, pour moi la polémique et les cas jamais atikala ko la polémique na Moutou. Jamais. Asa la polémique té. Donc voilà, Isaïe, Isaba ba vieux juna, ba so na raté. Au fingi no ya tali yoka bon. Tu te veux yembelo comment mukio ko yemba ngobe mukio. Nga pe voix ezala raté mais na romeka kaka nzembo na ye. Azala ba nzembo ebele nzembo nini na koyemba na ye bisute nzembo nini. Ambro Jenny Suisser. Ou bien me ya culpa na mosika na yoka sesango yonde obungisa elili ya nkuruwe kuruyaka nguo mawai Amazone. Bon, bonsoir Maman Diamant Noir, beauté naturelle, pièce unique, perle rare.
Wow, Jinda wa Jina. Boyebi ke to sepelaka ndenge yo batelaka donc taille yo batelaka. Pesa nonu balandi secret na yo ozaka garder toujours taille. Na secret mo tenyo so ali ngolu. Ya ngolu nzambe. Ya ngolu nzambe na secret mo gotengo. Témoignage na otika ni mpona Fafa de Molokai. Témoignage na Fafa de Molokai donc na yé pour rendre hommage parce que yé azalaki général na ngai na papa Wemba. Et ça ka vivre la musique atene mais na kati ya clan langa parce que avant comme pas ya Wemba ayaka epai nanga. Ayaka epai nanga après nga na Kipoto alo bango tout bakela bango epai ya Wemba. Bakepa Wemba na ba ping pong ba na bazaki belé bakela bango pa Wemba. Pour ko renforcer ce que vivre la musique parce que vivre la musique ba musicien bakenda kanga na yina poto bango batikali kuna ba petit nanga général bel homme. Relation na bino zaki ndeni. Relation absolue franchement ezalaki vraiment il y a famille hein avec Adèle petite sœur na défunte maman bananga moi na grand Calais chef. Adèle penza zalaki penza vraie petite sœur ya Titi Kabasile. Donc ngai pina na Fafa Abbé Pierre. Salut au passe makasi. Sensible à la vie. Bato bazotala o lelo bato o bazaki na bino to balingara bino lelo okokoyebisa bango nini o baotala bino na musika. Bato batala biso na musika balinga biso tant tozana bomoi. Tant on a bon moi, na mabena malamu balingaka biso. Pe baya oyebisaka biso mabena biso. Kwa to bongisa. Baloba mabena bino mikono sur les réseaux sociaux. Mais tout est vanité de vanité. Puisque na yo, nanga, na bato ango. Toko kende totikaka tout. To yaki bolumbu, toko songa bolumbu. Et alors et le mort ba bisa bino déjà ngana koyebiso ngo balobi bino ba musicien congolais le fond de les carabino. Le fond de Yanini, maman. Étoile les alliés locaux, Moutabota Maranango. Quand on a célébrité ou à la star, et ça Moutabota Maranango, maman. Et ça t'es. Pour la beauté, votre petit Bachiri Koli, petit Boubou Yondela, Bayebi, petit Patrick, petit Nanga Juna Janana. Maître Bayebiango, papa ya maître Gims Nadaju, hein maman. Nakoloba mingi te. Ngaza na petit nanga ya makila tout ça, hein. Bazé belé, Achoniko, hein. Bana batikba mwana wakatakin, selo na moninga nanga ya couper, ba misolina ba tout ça. Nakoloba mingi te. Naso biso diamant noir. Je te dis do nakoloba mingi te. Ba petit na ba JP qui tenge hein Jean-Paul Kitenge yana ye masana nga ya kufa tala petit asa bel homme bolobanini o vena be ba plate nana ba petit belle ngazali indusa ndenge emene aza koluba mais na koluba mingi te hein muke katanga ye wana oyo natikali na ye na famille katanga donc naza ko senga se vraiment, on comprend que maman journaliste, aux jeunes, mais peut-être histoire de vivre la musique. Quand on parle de vivre la musique, les amis sont pas photo Joël Mbeteng. Et belo interviewé, mais baby histoire te. Baby mukolo Fabrice Abandate, tina nengi le loto tiki na sa mabele. Yé aza parmi les jeunes au papa Malingara mingo rekritaka. Auta ki mbango ayaka makolo tina Molokai. Fafa de Molokai. Vraiment bandeko o ba Holanda biso, oyebika liwa ezanzela muto nyostou. Ngai pele loko zala un jour en Mbeteng. Peut-être il y a wana liwa ya moto bas sepelaka nango te. C'est triste, ça fait mal au cœur. Tant qu'on a vraiment qu'on a biso alel to tika mais bon. C'est la vie. Vie ezali au botami et puis au koufi. Et l'autre c'est nécessairement que à se reposer en paix. Tout ça toujours le ngone puisque un artiste ne meurt jamais. Un artiste ne meurt jamais, surtout Fafa de Molokai. Par rapport à moi, Evre na Salaki, Marga Salaki Mingite, mais Salaki. Oui, Marga Batukwa. Ayema ba musicien ko la Koffi Olomide. Ayema oui, ba salande mon Koffi Olomide. Oui bien côté. Ba sal album na Koffi Olomide, voilà. Peut-être on peut se la rappeler quoi.
Voilà, il y a nécessairement que vraiment on se plaît trop. Nengi vraiment pour pessinga parole nengi na loba. Naza le sengote, naza pene mawate pour na yebi zanzela batutu. Merci maman. Gisele Umba, Gisele Umba, Nakolina ya diama, Gisele Umba, Nana troublé au mon amour. Merci. Gisele Umba, diama.